mingi baza batongi mapanga betage kana bilanga po alande via basi te azwaki serie na mosala na ye. Siko yebisa ngai na mbongo ozozwa oyo projet na ezani na mbongo ozozwa. Projet na nga penda nde na wasala boye nasombi ya bana nga lupango bana nga bake batanga pesa bien natika bango baza à l'aise. Ata ebete me nasombi ya bakanga lupango na monde bilango ba avancer mpenza baninga bakenda poto muke bango mpe bakokende. Oza si soko mine etape yana kobenga fantastique info télévision po to cadrer image po na opesa baninga msu nini faveur bamona ke no monde yango eza monde aventure te. Na kobenga komona pe na bilili ndenge nakolakisa bino mpe ba image po mona ba confirmer eza solo. Siko yebisa biso après avoir kolona nini na mavinga oloni su ba bilona nini. Naza na aubergine yango wana. Aubergine so ba caméra si omoni ba aubergine yango wana. Nde nasali saison. So na sisi na kocha dongo. OK. Donc kuna na Malonda 3 oza na dongo ndo sali aubergine na Pointe Noire. OK. Siko Pointe Noire ezolongwa nayebi te tango ezolongwa otia su Pointe Noire na mabele tango yango ezolongwa dongo ndo remplacer wana comme sous saison dongo tango ezolongwa ka boye dongo ndo sokota. Conseil nyo kopesa na bandeko oyo baliaka Pointe Noire pe baza posa balo na Pointe Noire basa marché nango message nyo kopesa na bango. Bandeko baliaka Pointe Noire na pe bamona pesi bazolona te po baza na posa lango tozoluka ka ba appui so ezali matériel pe eza te biloko ya misalama ebebisa biloko eza te soki bazala posa bayeka na magazine okozwa biso na fantastique okozwa biso na bilili bakomona tokopesa bango posa na biso bilili deja yango ozomona. Voilà bandeko nanga ba diaspora bakongoma nyonso to bozwanda biso partout à travers le monde toyambaki déjà ndeko kuna na bloc Malonda de toujours na site agricole pour Malobo Masina Rai bokaki ndeko témoignage napesaki par rapport à baketo donc basi bambriaki cerveau abota na 5 basi mbongo nyo to azwaka ekendaka kaka et puis ndeko akiozwa conscience lelo tokutani susu na ndeko par rapport ba découverte mpona kotala bilona nini azolona awa namoni ba Pointe Noire ba aubergine et puis ndeko alobi soki atu azolona mpona objectif moko acréer lupango atinda bana ne bamikili bomo mpe nde ndeko totuni question alobi akointerpele fantastique magazine agro business na te nango fantastique info télévision tokokita sur le terrain na cadre ya badécouverte to visiter ndeko totala pe vraiment mosala ya bilanga yango ezalaki lolenge nini pe asalaki lolenge nini po lelo amérité bana bamérité po to bamérité pe lupango ndeko aza na biso vraiment nasi bolandaki na baémission oyo elekaki lelo toyambi esusu awa na mavinga tomoni ye nde omoni micro ya magazine fantastique info comme si erataka bato abongo te tolandaki ye mpo aloba kaka na micro ya fantastique info télévision. Voilà tozongeli ndeko bandeko baolanda yo oza mosala bilanga osimbaka mbongo asimbaka mbongo message nini soki ozopesa na bango mpo toluka moye toshite na magazine na biso message bulo eza bulo ya pasi eza bulo mo boye ya totiaka na mabele tozelaka ya totiemba moko ekoli buki te tozalaka na patience tant mpe tozala patience wana mbongo ezala pe na maîtrise komona mwasi oyo te mpo basi mosusu bayaka koto baya kombuya bavie ya bato ari omoni ayeli oyo basystème oyo boye okopesa biloko nyonso omo mpe ofele ya zwi yango akei kosunga famille na ye yo na nsima okomo regrete conseil kaka batika mama basi tolanda nde mosala zala na mwasi moko na ndako nde toye koluka nde vie na mbongo batika biloko wana totikelo micro otambola olakisa biso terrain ebandi wapi ti wapi parce que tomoni baplace mosusu oloni te obanda koexplike yo moko na micro pourquoi baplace oloni. Merci. Bon pe naloni maintenant ebimi te pe yango ebandi obima eza dia na mabele na te so ozomona otie bilili yango na se eza na mabele awa ndunda ba aubergine oyo ndunda awa ndunda
Koto ndunda à Pointe to moni osiko ba aubergine eza no mike ba aubergine kuna bangai ba aubergine yango tina suka koto 6 bandi ya bangai so opusa no mona bilili La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans début. Mingi balandi ya Fantastique Info Télévision, eza bongo mono be na bino ndeko bavant de best. Quand tu es sarabino be information nyon surtout eza na antenne bino Fantastique Info Télévision. Na magazine yango agrobusiness to kiti bongo toujours na cadre de découverte koyeba vraiment nini oyo elonami na saison oyo awa na site Mavinga donc tokuti ba point noir ba nini tokuti na ndeko na jardin ya point noir to meka ko so na ndeko toyeba nini yango eso s'est passé awa na terrain na ye et puis par rapport ya déroulement ya ba légumes o aloni na mabele et qui ndaka olengeni et puis marché nango ezaka olengeni to mo pot na mabele to so ndeko mbote kombo nani kombo la Michael ndeko Michael to monyo awa to mona se na biso ba point noir yebisa biso pointe noire et ça ka combien de mois na mabele pona baba ndako buka yango pointe noire la mabele ebetaka 18 jours ebeta 18 jours po bando buka yango toteka siko na 18 jours yango est-ce que graine nango etekamaka combien graine nango eyaka na ba paquet za importé etekamaka paquet nango etekamaka 6000 7000 ba 6000 7000 so yebisa biso 6000 7000 okobwaka yango presque na combien de bandi pona bon ndenge za awa na 2 bandi tobwakaka paquet moko ndenge za ekokota déjà ta ba 5 paquet na mikalo na mamikalo siko boteka yango na combien na bandi moko bon bandi moko oyo toteka yango 30000 suka somtaka kole koza ba 25000 ba 25000 francs ba 25000 francs congolais somtaka kole msupe ba 23 ça dépend ya saison de yaka. Ok, siko pointe noire ndeko tomona pointe noire yebisa bandeko bazwanda biso marché nango ezaka lolenge nini ce commune to comme na cadre ya business. Bon, marché à Pointe Noire eza marché à la saison surtout koti na saison nango ndomona marché aga nde to profiter na saison o mais surtout comme ba 7e mois ba 8e mois marché no vena ici là et comme mamsusu to profiter na te na marché na année o nde to marché nango na mitu eza pena makasi la saison sèche yango moni nde to beti po saison na pena nde yango siko na bamikalo nyonso to ndolo ni boye na 25000 c'est le calcul osali okotombe na ba combien bon na 25000 4 déjà na 100000 so na tie susu 4 esali 200000 so na baki 6 mois misato esali 250000 225 225 000. Est-ce que vous calculez dépasse au salaire, ça dépasse à combien? Ouais, dépense na sali et cause à la paix y a ba 30 000. 30 000 francs. Est-ce que au dépasser 30 000 na ba bilo no sali? À part ça na misala o pe batumsu na penga batu bako balusa. So ngamo pe na za na Fox. Nde na sali na loni ngamo. Mais soki na za ya bolembu na kozwa pe mutu mobo na banji mo mutalo na pe boy na ko pese pe 3000. Au PC 3000 et qui n'ont dépassé BTD, est-ce que dépasse nous te quoi 100 000 francs? Non, dépasse pas ça les cours mata pas même 50. Yo moza si oza bénéfice. Na za bénéfice. Mais yo to ça un interview na blog Malonda 3. Le to monyo sur na Mavinga, oza blanga partout. Na za blanga partout. Ce qu'on dit oza bénéfice be basi ba oyate parce que poto de baloba ki belé mamba basi. Te basi ba oya souté pour na to zo da maeli. Zo maeli na mablanga. Soki ba période na biso tolo na ratema ekotaka basi wana bazala su basi na sila ki mara bakenda mais soto bandi nde bolingo so mais pesi maili
basi ba ya souté nazo concentré ngamo na samambu na bunda na vie nzamba facilité. Voilà, sikoyo ba pointe noire, oloni ba pointe noire déjà ya ba 200 et quelques mille so ba 300 000. So ba combien yo dépasser soki 50 000, soki 60 000. Siko bénéfice wana conseil nyonso pesa na ba camarades na yo to bandeko na yo misusu oyo baza na monde moko na ya business par rapport ya agriculture na secteur agriculture bazo kende kana ba vie wana conseil nyo pesa bango parce que fantastique info télévision na ba conseil pe etika ka simate etaki yo intervenant oyo yo leka ba monde wana ozoma conscience mais kapé ko pesa ba ninga misusu ba baza lokola yo bazaki lokola yo azwa mbongo ba mipesi na baketo yango na tapia kama yeye bakimi soki mbongo bazongi conseil nyo pesa na bango ba bazwa ba na pesa ba conseil ba oyo bakutela mbisika de na monde d'affaires batiaka mwasi te ata kutu mwasi anda kusoka ye lubu bengisaki ye opese mwelo akende pour la monde ya affaire otozanga bilanga ya kikiti basi soki bapesi basi oselo te oprogresser te okomaka mutapasi pa mwasi wana mai koya akimio okomo souffrir ozala te changer makambo soka moni saison ekoki aeseke oza toujours na perte c'est oselo te ata pina velo osomba te batika makambo basi balandela nde musala nde avenir musala nde vie pa ebele baza batindi bana bapoto na bilanga mingi baza batongi mapanga betage kana bilanga pa lande via basi te azwaki serie na musala na ye siko yebisa ngai na mbongo ozoso o projet na ezani na mbongo ozoso projet na ngapenda nde na wasala boye nasombi bana nga lupa bana nga bake batanga pesa bien na tika bomba za l'aise ata ebete mais nasombi bakon lupa na monde bilango ba avancer pende baninga bakenda poto muke ba mpe ba okende oza si so comme une étape yana ko benga fantastique info télévision poto to cadrer image po na opesa baninga msu nini faveur bamona ke no monde yango eza monde aventure te na ko benga ko mona pe na bilili ndenge na relaxa bino pe ba image po mona ba confirmer za solo parce que yebisa biso après avoir kolona nini na mavingo oloni su ba bilona nini nazana aubergine ya wana aubergine so ba caméra si au monde ba aubergine ya wana ni na sali saison so na sisi na kocha dongo OK donc kuna na malonda 3 ozana dongo ando sali aubergine na Pointe Noire OK siko Pointe Noire ezolongwa na ebité tango ezolongwa otia su Pointe Noire na mabele tango yango ezolongwa dongo remplacer wana comme sous saison dongo tango ezolongwa ka boye dongo ndaso kota conseil nyo kopesa na bandeko oyo baliaka Pointe Noire pe baza posa balo na Pointe Noire basa marché nango message nyo kopesa na bango bandeko baliaka Pointe Noire na pe bamona pesi bazolo na te po baza na posa lango tozolukaka ba appui so ezali matériel pesa te biloko misalama ebebisa biloko eza te soki bazala posa bayeka na magazine okozwa biso na fantastique okozwa biso na bilili bakomona tokopesa bango posa na biso bilili déjà yango ozomona voilà bandeko nanga ba diaspora bakongoma nyonso to bozwanda biso partout à travers le monde toyambaki déjà ndeko kuna na bloc malonda de toujours na site agricole pour malobo masina rai bokaki ndeko témoignage na pesaki par rapport à baketo donc basi bambriaki cerveau abota na 5 basi mbongo nyonso azwaka ekenda kaka et puis akios ndeko akios conscience lelo tokutani susu na ndeko par rapport ba découverte pour na kotala bilona nini azolona awa na moni ba Pointe Noire ba aubergine et puis ndeko alobi soki ya tout azolona pona objectif moko a créer lupango atinda bani ba mikili bomo pende ndeko totunye question lobi a interpeller fantastique magazine agro business na tena on fantastique info télévision toko kita sur le terrain na cadre ya ba découverte to visiter ndeko tota pe vraiment musala ya bilangango ezalaki lolenge nini pe asalaki lolenge nini po lelo a mérité bana ba mérité po to ba mérité pe lupango ndeko azana biso vraiment na si bolandaki na ba émission o elekaki ndelo to yambi susu awa na mavinga to monier ndo moni micro ya magazine fantastique info
comme si rataka bato bongo te tolandaki po aloba kaka na micro ya Fantastique Info Télévision. Voilà, tozongi ndeko bandeko baolanda yo. Osa mosai bilanga. Osimbaka mbongo. Asimbaka mbongo. Message ni ce que pesa na bango po to luka moyo to chité na magazine na biso. Ko message boulot eza boulot ya pasi. Eza boulot moboye to tchaka na mabele to zelaka to stemba moko ekole bukite to zaka na patience. Tant pe to za patience ana mbongo eza pe na maîtrise. Komona mwasi ote po basi msu ba ka koto ba kombuya ba vie ya bato. Ayo moni ayeli ba système mboye. Okopese biloko nyonso omo pe ofele ya zwi yango akei kosunga famille ne yo na simo komo regrete conseil kaka batika mama basi tolanda nde busala na mwasi moko na ndako nde toye koluka nde vie na mbongo batika biloko wana totikelo micro otambola akisa biso terrain ebandi wapi ti wapi parce que tomoni baplace mosusu oloni te obanda koexplike moko na micro pourquoi baplace oloni. Merci. Bon, pe na loni maintenant limité. Pe yango ibando bimaza dana mabele. Ate sozo mo otien bilili yango na se eza mabele. Ndunda. Ndunda, aubergine. Ndunda. Ndunda, koto ndunda, pointe, to moni osko ba aubergine, eza no mike ba aubergine, kuna bangai ba aubergine yango, tina suka, koto 6 bandi ya bangai, so opusa no mona bilili, eza bangai, tuwa bangai. Les gens ont miqué. Pointe. Ndunda, ngai. Ce qu'on a été non ça na ba bine. Na muda eza ba poke kota dongo. Na to chimbu mate. Bon na chaki na banji moko dongo botala dongo. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Des outils dongo au moins de graine bandi côté ta. Dongo yango kuma teta déjà. Kuna no batete omoni bon bilona o eza ngai yazalaka mwa cher koleka biloko na esaki bino ke mokala nende eza boye ebandaka 50 000 suka nango ezali 35 000. Voyez, ya umelaka ye ndaza boye akobeta pe moi 25 jours na mabele pona fungama oteka ye siko apanga nga 25 000 la tiso biso nini 35 000 ngai 35 000 mukala ndunda yango ate atolekaki deja ndunda yango za bilili na ndunda mukala ndunda yango déjà o sangani na pointe yango mobimba ndunda nde eza boye tobanda mokala ndunda 30 000 25 000 tozwaka neti oyo eza molai sikoyo na suna kosuka 30 000 ya mokusi oyo nde nakosuka na ba 20 000 oyo 50 oyo nasukala pena ba 30 000 po eza monene pena na tonji te so atonji pena kangaka nyonso tomoni ndunda yango lokola mwa ba pota teyebi te ko expliquer bon ndunda nde nasaki boye eloko bomaki mwa humilité ya mai ezalaki mais so nabeti yango pompe na biso akofungwama na azwi pompe te na 6 semaines tobanda ti tokoma samedi nde na obete pompe nyonso na obete pompe par rapport ya tomo za terrain munene oloni babilone belé ba légumes so sangisi yango dede o sali bongo pona nini mekana expliquer bandu baso bon na sali bongo pona nini grani ndunda ngana piko somla yango nga sisa banjo tundunda nde na kucheki baninga me esili nde na succès na katikati pe na tikaki na ba grani susu ya pointe nde na kabola ki yango
Bantumbongo pointi wana kuna eza na kosuka nango na ba 18000. Ndunda oyo na kozwa 15000 20000 so etondi. Ndunda wana. Ok, bandeko tomoni yo vraiment presque terrain nyonso etotondi na ba légumes. Ba légumes, tout ba légumes. Tout omoni ora ba légumes. Ceux qui assistent saison oyo na kokocha nsu nyonso dongo dongo. Dongo dongo. Voilà, maloba suka poto cultiver. Maloba suka nakoloba boye tozosala bilanga bata poto bato bamoni mpe tosalaka te toza na posaka ya bapui bilanga yango po ebele amona pointi na pesi balonaka yebi te mamona kaka yango mosu amona ndunda pesi balonaka yebi te soki bakozala na posa bamonaka baleki kaka na magasin nde okoya bakutani na biso toyebi nde tokosola tokotambwisa bango mpe bamona babiloko eza ebe biloko mosusu na toloni te batolonaka tous les légumes oyo baliaka na mboka a nde ekotaka a tolonaka wande eza tolesaka Congo mobimba baya biso koto tous les 24 communes bayaka a kosomba biloko bato bautaka misika bato bautaka ebele basala bautaka misika neti nga boye naoti nanga misika me nakosala koto naoti kisensu me natravaille koto. Voilà, merci beaucoup. Merci balandi ya fantastique ya Fo Télévision. Tokomi na suka ya magazine ya biso ya moko ya lelo. Tozalaki bongo na ndeko oyo expliquaki biso lelo terrain na ye babilo na nya aloni et puis conseil oyo ya pesi na bino tobenga ba professeur tolobe belé te mais musala liboso nyonso na sima. Tomona ni bala sima.